Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. te nazalaka wa nazalika na miso batini ngala ke no découvrir na zongi papa pa boyo otala naza mwana pande na âge mais naza mwana na molise nyasa naza mwana na ye na musulu par rapport à âge kwa sana bana bana âge na mais na mwana na molise comprendre papa kusala mokolo na je le respecte na âge mais na mwana na molise na format bana naza tata ya molimo pe ya bana chibango alifonza aza na lingomba na ngaba ngam na format ye Victor Bayinga ngam na format ye na format bangunza ebele na âge à 14 ans na formé bangunza bazali émission sur na benga bango boya papa lo bana na format yo na pe tata molimo po moninga jeune. Vous êtes tellement jeune. Mais c'est vrai parce que na koli nango vi nanga mobima na respira kingunza vi nanga mobima je fais que ça na la mukaka même moi si nangai mukukulu tonadio mama bana nangai azana poto na moi si moko oh na bokoko na biso pekisa makate kozana basi mbali misatu mais les choix na yo so moni que choix na fona okoka basi mbali misatu franchement mais ngala koka na nga moko na nga ça suffit. Moi, c'est normal que j'aime beaucoup. Ma reine adorée, Mireille Mopuku, jusqu'à la France. Na banana, na bota. Moi, il y a souka, il y a moisi. La personne de maman na leki na ya moisi. Banana mibali. Banana mibali baza ba nyonso wana. La personne na mbote bisika bazali. Mopuku Kenny, qui encore Colombie. Oh, monsieur va bachike, monsieur va abri bachike bate. Bachike va nazali, chike va simulila King Azali, chike va Jael Azali. Est-ce que chike va te bano boyoka babwa na wenge mimi chike va. Mimi aza tante nanga. Na Azali le petit-fils à général chike va. Koko ya chike va liboso. Comme on a porté à Koko nanga. Général chike va mutasala armée à Congo, à format Mobutu. A format Bassignon sur Congo pour parachuter. Moi, c'est les bosses dans le monde pour parachuter dans Congo, dans Afrique, dans Congo, nous avons formé Koko Nanga Chikeva. Moi, ce qu'on appelle les bosses, c'est Koko Nanga régime Bakambana. Koko a vu essai, a vu ces mecs qui n'avaient pas essayé. Koko Nanga Kota Pikmen armée. A formé na Mboa pour parachuter. A qui les États-Unis a formé américain. A formé en Afrique centrale, ba soldat pour la Nigeria, parce que la Kota Koli. A formé Bajina Maye, Bambouza Mabe, Major Gami, le premier instructeur à Sarma. A formé Nani, Général Onani, Nzimbi. Dans la Koko Nanga Mobali, a témoigner Alphonse Massanga, la PC Mbote. Ali promotion de Bajina Nzimbi. Nana Noko Nangaï. Big Papati à Londres, instructeur commando. Na kota kona na noko na ngamuzu chikeva makai, instructeur commando premier promotion Sarma. Na bibi na famille militaire. Koko na chikeva. Eska sali nkulu na nga. Koko na pesho moti. So to beta na ko masina na ko kama kila photo. Kuma ina photo ko leza na musique. Mais oui, tant que comme biso nyonso. Pourquoi pas bangunda mais ngelo ko na lingate na vila ngana so mukana na sima mona mwasi mo baza mukaza française na zui mukana na sima na après na tikir na ebisa bankulu ko pesa nga mukana na ndenge na ma et c'est normal mututu asala yango bankulu ba compagnie na zui pe mukanda ko zui pe mukanda na za résident na poto na za mukanda si ko les sous beta ba leti ngana na vraiment to comprendre. Bozo na
nde balobaka mayele ya molimo mais komeka kososonisa biso mpe bato oyo toza na se oyo toza nango mpenza eza te ntango balobaka te donc azokoka po akende kobela ezalaka mpenza moto abimi boye aboti mababu bomwe ake okita ezalaka phénomène nini ntie komono alie na moto. Ok. D'abord, nous qui avons la société, nous qui avons la ça. Aujourd'hui, le bawana, les alliés, maïli amade, pour trouver un cadre. Alors, nous avons la capacité, les alliés n'ont pas un état chaotique à Moutoua. Pour nous avons la possibilité de faire la maladie. Tant que nous avons bébissier, dévier, il y a une sorcellerie. Aujourd'hui, dans la cadre. À ça, la besoin m'a pas coûté. À cause même chapeau na haut, à ça, il y a une catastrophe, à commission un peu avion. La boutou a bini, espace où nous avons esprit la bini, à jouer un gars à bouer, et comme nous avons avion, à qui nous avons États-Unis, à qui nous avons Caillou, à ce moment. Mais je veux offrir à la force spirituellement pour bloquer, à ça, le mabé. Mais oui, les alliés, un phénomène à son. Il y a un moment là, que vous avez la porte de la buse et la chasse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça la main. Si vous avez échappé là-haut, il faut développer vos amis là-haut. Moutouazan Zambé, c'est la sacrée Kinguza. Si vous avez Moutouazan Zanguza, Katara même, Zanguza, Kazesh, trois bombes à la cime. Kinguza dans la sacrifice à Makilate. Ni à Soso ni à Moutou. Kinguza to pesa ba fruit, ba biloko ya kolia. Mais yo so ba matiti muke muke. Mais ba kiso yo ngela, yo ta na matiti. Non, tout les gens transit. Mais bango ba tunu ba kiso, ba ta na Bible, Pierre pas à na transit. Tant azo que pas bazo ebise akene pas onani Corneille. Akuta ki na transit. Non, tu es maman Pierre, tu as fait exemple pour bango tout na gablo na biso ça va bango ba sala. Ya la chose c'est là on prend la bango. Trans c'est un problème té koza kama na les courant na ningani. Na trembler même tout qui tremble là. So de kanya ni ba les autres trembler. Les autres sa vibration force non. Té to ba yisu tu vas nous ba Jésus. Nous ba oui kimbangu ingeta fumu. Parce que tu ne peux pas faire le kingunza sans que kimbangu a fondement là. Tant que oui kimbangu, on a commis kimbangu. On a créé maintenant. Voilà, si vous avez ceux qui les lots, on va continuer à battre la mission. Celui de l'amboka, on peut échanger. Cimetière. Ceux qui vont causer Congo et ça la bien. Cimetière. Kondima vulusi kimbango ngi lobani ko bongisa cimetière. Kondima vulusi kimbango lobi nini ko changer comme RDC longo comme Congo dia kimbango. Kondima vulusi kimbango ngi lobani nini ko bana lelo ko tanga makamula biso tanga kimpavita tanga boma tanga kinkole tanga gemena ko tanga souffrance té. Kondima vulusi kimbango est une science et dans cette science qui est mbangu il faut y avoir relation na bakufi relation na mai ko sumbarasu na mai té OK na mai zo suba na mai zo sumba na mai bisi na masa ba ko silika ba ko tela bino ba érosion non mai eza mutu mama masa za mutu yem ta bota mbisi mai eza monde mu pepe za monde ma belle za monde moto eza monde et ça va être Moutali Bosso ya ma belle comme les ce n'est pas Adana Eva et ça ma belle maman Toto mais yem ta bota ba piki mais babaka yem ta bota ba nzete yem ta bota ba biloko tout yem ta l'accepte semaine koloba to ba langue to ba langue maternelle to liaka ma belle to melaka libele tout maman ma belle traitement la biso ma belle elambo lati nzete muta botongo ma belle po basango basala ngo tissé comme elamba na voilà si vous question on a tout là on a sur la spiritualité biso
batumwendo bayindo uta wapi eza simple ancêtre na biso ya liboso eza ye moko nzambe eza nzambe biso tobimi na mabele te mama ntoto abota babaka abota na nyonso bozomona na mabele mama mopepe aboti nyonso eza na mopepe mama maza aboti nyonso eza na maza mama tia aboti nyonso eza na tia biso nde ye moko nzambe aboti awa abengi so muntu mpo nzambe aza ye moko le grand muntu eza lokola nzoto na ye so na tuni oyo eza nini oloba nini te oyo oloba mutu mais so na tuni oza nani oloba naza mutu tu parles de l'ensemble ya corps na ye mais so na tuni o mais ebongo partir na nzoto nokomona oloba mutu soki oyo ni loboko oyo ni lokolo c'est la même chose yo oza mutu loboko na lokolo ekomi lokola mopepe mai toto na tia fo baetre baza po tosemultiplie mpo lelo oyo tokoyebi koloba soki eza yango mabele tokomi koye kolamoka yango kana ntongo mitongi bandako makambo nyonso esalemi omoni teke makambo esite makambo ekenda malembe moko edevelope seke ezalaki na bato oyo babandaki bakoko na biso balongwa na soleil cosmique na bango baye na soleil cosmique ya mabele neti bamigre baye koya bakoko na biso bayaki bakuti bato bamisu balobaka nzala mpandu na kengeli fuma nana oloba bongo te non nzala mpandu engoloba bongo te nzala mpandu la soif à connaissance nzala mpandu ezali les deux principes ya dualité mais biso ancêtre na biso ya liboso eza ye moko nzambe nzambe ntango akomi lokola biso na moke akomi mutu ya liboso après aboti biso tozovivre na soleil ebo otan tokufa tokenda tokenda tozonga esika towuti ebe wi so totali lelo oyo po moto asalema po bato mibale basangana mwasi na mobali kasi non et là il faut comprendre la sexualité eza nzambe omoni nde tosala émission boye mais tosali nzambe ti caméra bamicro yango longo nzambe mpe po abota biso asalaki sexualité na kati na ye moko ye moko mpe nzambe abotama akola akufa asasiona mais oui apo abotama il faut longwa dans le cachet mwana na libumu abombamaka ntango abotamaka akomaka révélé nzambe aza lokola courant ntango ase révélaka aza nani mwinda yango kobotama ya nzambe po courant ekoma mwinda faut deux principes ya courant positif na négatif eza nini esangana papa kiyedi papa kiyedi ozolanda biso esika ozali biso yeyo na ngunza chikeva tokomi lokende malembe na suka ya biso na biso nayebiki eza mbala na biso nde ezala mbala na suka te non anga nazala na ngai yo moni te ntango olobi tokutana biyaka na otofi sikoyo ndenge olobiki baswani basipoke basimetiere baswani na bango basimetiere babongisi batie baveni ndenge yo lingeni bapena kifrance to kibelgique bameli ndenge bakoko balingi voilà ndenge azali sénateur député bakufi na bato ya mai na mopepe na mabele mpe na tina voilà sikoyo batie yango mais soki catholique ezokoexiste ka na forme o catholique nasilisana catholique eza na forme yango nini oyo baeglise oyo katu totangi wana mpona natanga yango nyonso te ya na baforme nango moi teke bango baokontinue na bango mission na bango ndenge ezalaka male mpe bobongisi basimetiere papa mbumba alobaka liboso tokokende mangombo nyonso kokangama tokosambela kipevi yango ntango toyaki na lokuta wana bapapa batiaka mpe console bana oyemba ntoto elavutuka kumbandwa bankulu lulendo lwa mvuluzi ntoto elavutuka kumbandwa bankulu lulendo lwa mvuluzi toto elavutuka kumbandwa bankulu lulendo lwa mvuluzi toto elavutuka kumbandwa bankulu lulendo lwa mvuluzi kongo bangunza bayela dio moso mkondolo peve kakala kwe yaye kongo bangunza bayala dio kongo yaye kongo bangunza bayala dio papa catholique okende kala biliki na protestant na bagroupe de réveil yango na ese bapaster
basala reconversion professionnelle nga na kosenga yo osala centre moko ya formation ya journaliste oyo koyamba bapaster ebele na basisa yango po bakoma bajournaliste okende 2021 ezaki mbango kimbangu yeyeyeye tangu zifweni muzangula mfumu kimbangu dieto fula kongo tangu zifweni muzangula mfumu bana kongo tangu zifweni muzangula mfumu kongo kachopa tangu zifweni muzangula mfumu kimbangu dieto tangu zifweni muzangula mfumu papa mbumba alobaki liboso tokokende mangombe ezokangama 2021 catholique azokende po ezaki kadi ya mpemba protestant na bagroupe de réveil bozomona bazokanga tokosambela na kimpeve na kinguza ya batata bakokende na bango mokila molimo batata bampukutu lelo deja badesidaki na bamindele tokabwanaki na 2020 na mois de février yango nazoprofite nayebisa le nouveau président États-Unis ezanga mbuta chike vasimbilila chinzambi manyema naza ngunza naota déjà na 2020 na mois de février tozalaki déjà na jugement esalaki oyo bakoko na bino bashishaki bango biso na bino tokabwanaki déjà tozongisaki bible na bino na Rome esile déjà namonaki oke na cimetière yebaki cimetière nyonso mokili ekamamaka na Congo makambo oyo tokosenga bakoko na yo rapport déjà eki na Congo eza négatif rapport tokosenga kuna na bafrant maso bosololaki wana bino bovibraka na 3e dimension biso ti na 12e rapport eyaki pa batata bampukutu leno rapport eyaki déjà na kati ya Congo oyo ezali centre ya monde siège administratif ya mokili nyonso dossier na bino eza rejeté bobongola motema so bobongoli motema te bino na bana na bino bokosouffrir 50 millénaires vous eza bien bokosouffrir ya kosakana te po ntango ekoki Congo ezwa leadership ya mokili na 2021 déjà Congo ezwaki yango boza suna eloko te yango nayebisi yo oyo kosala échec bokomona mpe échec na bino kala mingi te baisine na bino bavaccin kobanda kozika basoulèvement ekosalama na mboka na bino bokokɔta na baguerre civile bebele ya bakonzi bino wana baministre bamindele bapopulation na bino bakoboma bino na maboko mpo bolingi koyoka te bolingi kobongola mitema na bino te tellement boza bakadi ya mpemba le mal eza na mitema na bino evandi ekoti na baveni na bino esikoyo bozobeta mafimbu taki mbangu azoleka na bamboka na bino bisimbi ya vita ya Congo batelemi epuis bozokende na suka bande to boza na poto les jours sombres ezoya bakoko batikeli bino quelques mois seulement ya grâce bobima oyo akoyoka te akosibir pasi la même chose ya pasi na bamindele baoyo bokoyoka bobima bowelela babien na bino matériel oyo te ezokosa bino soki na famille na yo na Kinshasa boyokanaka te bongisa déjà na famille na yo mpo bakoyamba bino na suki wana makambo ntango bozoloba bango ezoswisa bato motema na bato ebele na poto soki ndenge ani resume kaka moto moko mposi bo abota na monene abota na monene abota bana na ye ata 5 atobaka ndenge wana 5 monene falatikala na mboka na ye yo kozonga na Afrique awa okosala ndenge tokobana mundele te nzambe asala mundele te yebi koma mundele mundele ngolo bamodele aza nkadi ya mpemba yo oza moyindo oza noir te oza moyi mundele na moyi bayokanaka te yango mpe na yo boyokanaka te koma kobala mwasi to mobali oyo boyokanaka te bovivre koma yo mona koko mundele koko ya mutu mwinde banuna ensemble bakabona ensemble moko akokunda mundinga mundele abotama na mokila mundele abalaka cheval mundele akushaka voiture bolimbisaka bandeko babengaka wa mécanophile mundele abalaka soso toza ndenge moko te mais oui okobala mundele te mundele aza homosexuel mundele aza pédophile bapasi nyonso eza na monde ya mundele na Égypte babengaka yango 7 yango bimisi Satan mpe mwana liboso ya Abraham ya Adam mwana misato Adam komonaki 7 eloko moko te bonga na Congo le pays rempli des églises
boaka toujours na pasi. Il faut qu'on se réveille. Chaque jour lundi bobengana kaye ayaka mardi bobengani ti dimanche. Botina ke biska bikauki na Mali kuna na désert azonga kaka. Sois quand même raisonnable. Okoba la mundele te. Voilà, Toza la bango, toza la bisoté. Poso bon on a mis na makolo. Ils sont pas comme nous, toza la même âme te. Sikoyo. Yo mona te mindele aza PD, yo mona na soso PD. O mona na nia wa PD. O mona mbisa PD. Mais ceux déjà mutaza PD, ngolo ba ke nia ou aleke na mayele. So yo zo ba la mutaza ka PD. Et ngolo ba même nia on a mbo quartier na aleke na mayele. Na yini ba on te menazo ba sa vérité. Nga mwa na nga to koko na nga to nièce to neveu na nga akobala mundele te sama ne ko yate. Poso la kufula mukila molimo mundele wana invokaka nga. Na oza contre na yaka parce que ba loi cosmique le bibongo. Yo kasi mindele ba contre la biso pourquoi? À partir de métissage. Égypte antique quoi pourquoi? Pour le métissage. Le métissage on a été métis milâtre. Milena Anne, à la combo, mais ils ont la combo. Et l'autre, ils ont la combo, ils ont la salaire, ça n'existe pas. Pour la OSC, c'est la monde, il faut la combo. Combo, combat, ordre. Voilà, si vous avez open le belly bateau, bazar la bien là-bas. On va payer la ébi bateau, on va la bien là-bas. Alors que là, le Congo, ils ont une tête, les lots. Fatina Kabila bazokotana tilelo balongola mabunda na assemblée tozoyoka te ono balongola ilonga ilukamba balongola ezosimba te kwanga kutu pasi kolia donc tilelo todefa mapabo wana bato bayebi yango sikozoyebisa motu oyo azolia na ye mwa bien na poto oyebiseke azonga awa atayo nakoloba deux choses à liboso qu'on éveille ou pas tokobima kuna baoyo bakoyoka te bakokufa kuna bakomonaka bafamile na bango te fumukimanga alobaki yango ebele bakotikalaka kuna bakomona bafamile na bango te bato bayele bakobima bakomona bafamile na bango. Deuxième chose problème akongo eza ni Fatimi Kabila te eza bango te toana néocolonialisme eza kutu yango te eza ni Fatimi Kabila yango mona ngai soki tazotuna ngai o Fatina Kabila nazomona neti mutu moko azolinga na kotala film ya dessin animé atante au Congo. Mais oui, pourquoi? Parce que le problème a commencé ni Fachi ni Kabila. Le problème a commencé à la famille Rothschild. On va donc contrôler Fora Mayombe. Le problème à Congo, les Abara au banque, ba multinational dans la Congo. Le problème a commencé à l'église catholique. Le problème a commencé à ma pasteur. So les gens mutu na vie na c'est là paradis. Kuna ozala banda ko belé kasi mutu na occupé sur ba richesse na mabele na. Vous savez, nana ko kende na lola. Pour boule na ekaka na lola kuna ozala mwasi bien, avant na nzambe, en pensement ya misu. Mutu na occupé sur diamètre na mabele na été. Église eza aliénation et bomi bo moto na yo. Problème à Congo ya mwana mutu alobaka français. Yo ta ndoto na français to na lingala. Alors, muto bazo tamiso na français comme izoba parce que si on maîtriser français, on maîtriser les leçons malamu te. C'est ça l'aliénation, la colonisation religieuse, scientifique et politique. Ce système est fait dans Rockefeller, dans Batoué Longwa. Donc FMI, non, un intellectuel il y a la tête. Tous les gens diplômé au batanga maye la busoba. Un intellectuel ngangu, c'est un état divin. Un intellectuel a répondre à 3 questions. Il y a yeto ya mukili. Mais toza banani, to uta wapi, to kusala nini awa. C'est ça un intellectuel. Quand c'est sorti du peuple universitaire, comment il y a un intellectuel n'a droit à Napoléon? Mais coutume nous abanda, docteur en géographie, géographie village n'a pas habité. Nous avons pour m'y habiter. Je suis docteur en droit, mais droit ça va coutume. Quand on va commis en haut et commis droit ni. Quand on va commis en haut on a droit mou. Mais comment vous êtes docteur en droit, mais on y a bien une coutumité. Mais on va la moi en ayo, on va faire la coutumité. Il y a ce droit ni le droit va péder. Après besoin intellectuel. Est-ce que plus on va français doit peuple mon quoi? Chaque peuple a sa identité, a sa manière de s'organiser, manière de vivre.
il faut même professeur na biso batanga wana na docteur médecin tout parce que ne pas traduire praticien va y savoir on a papa na gaza médecin na profiter de mission papa que donc va traduire praticien na qui part à kuna na village ba l'action médecine na bien pour y la médecine ba ba tamayele et puis bato baza ba docteur en droit pas que na ba village ma ko yekola oui voilà pas que coutume il y déjà droit nani droit napoléon droit congolaise ani droit congolaise eza coutume ba droit na bolobaka wana eza ba plagiat ba tumususu boye ko salela yango yango esimbaka te boyebi vidéo moko esekilaki bato bakoti na parlement bakobunda boyebi babunde kwani po balate ba veste na ba cravate na français baoloba mais so bato wana balobaka kitetela kiyanzi kimongo kiluba kiyombe bakunda sulu te bamo o yo mona noko nzuzi o yaka na ntofongisa yo mona maseba yaka na yo mona chiboga yaka tovana mais loko ezaki français moye bayokana po balati buzoba yango nasepelaka koyoka makambo oyo soki yo lingana koyoka ngo tenga vraimen nalinga koyoka makambo oyo papa Chikeva tokomi na suka ya lisolo na biso nini oyo okoki koyebisa na bakongole nyonso na ya Kinshasa na ya Kongo mobimba epuis baoyo mpe baalibanda mange oyo libanda ozoswisa bango motema ke bazonga ebele bakozonga te nayebi na yawa bakobotole ndako wana bikao jailli l'ordre eloko asika po ebotama il faut un grand chaos le 4 janvier 50 po esalama il fallait un chaos bato auti match bato bako bapétition basala petit trouble wana mamo indépendant la même chose ça doit se passer comme ça so bato mosusu baoloba eza indépendance spirituelle yango indépendance spirituelle wana ekosalema kaka na Congo obie bapays mosusu Congo fo ebanda po influence na okende Brazza Angola Afrique mobimba otosukisa biso tozoyota biso tozoyoka ya roi divin wana mpe ezokota makele roi divin mpenza eza nani roi divin eza ye moko kimbangu roi divin eza mutu te eza ye moko kimbangu akoki kokota meme na yo mpo asala mission ya roi divin akokota mpe na nzoto ya Félix mpo asala mission ya roi divin mpona lobiko bayini na mutu moko takoso ngai roi divin te le système parlement ekotikala nango te soki lelo kimbango akoti kati ya président na biso Félix lokola roi divin obita alobi na premier oza conseiller donc akooriente c'est bon changer kongo boye balolango boye salango boye soneti baprésident azalaki oyo alexandreke aza chrétien oyoka présenté na mboka moko akendaki alobi mboka oyo eza ya kimbango alobi maloba moko boye ça fait 2 mois 3 na Brazzaville mais bandela lobaki apesi mboko na maboko ya Yesu mais mute pays mo ase corrigeaki après abi mboko eza kimbango peut-être na butu kimbango akutani alobi babilo ezaka comprendre aza mutu te mundu ozo basaka mpe berere eza mo problème te ayebi mabelo eza ya kimbango. Voilà, tokomi na suka ya émission na biso bouti kolanda wana bolandi Nkunza Chikeva na ye bomoni tosololi mwa ebele oyo eza nango introduction alobi aoyamba biso ntango nyonso introduction tokoyeba kosolola nde malembe po toyoka lisusu po makambo ya kimbango oyo ngai nazoloba naolala te po vraiment nayeba vérité eza nini nani azokosa nani azoloba na biso vérité po ekomi mpe ntina baeglise de réveil ya kimbango nayebi te soyebi kimbango tozoyeba te ndenge nazoloba vérité nani azokosa tokomi na biso na suka ya lisolo na biso bambote na bato oyo balandi yo mbote liboso à tous les Bena Congo mama Mulunge mama Wanyange mama Lelo Poiti mama nanga Chikeva Tuluka bana na ngai bisika bazali mwasi na ngai Mukunkulu Tonadio Mireille mama Yengo mama Maleka leki na ngai mama Kimbango Maleka Maerli mama na ngai Lina mama na ngai Chikeva Umba José
noko na ngai Chikeva Lola Makasi alias Big Papati Mbote Bisco Zali Mbuta Makiadi Mbuta Mbala Mama Bamato vraiment Mbanza Bilaka nyonso na Boma Mbuta Dani na poto bino nyonso Mbuta Ikoko Mbuta Pambu na Afrique du Sud Mama Gigi na Afrique du Sud vraiment bino nyonso Mama Kiese na France qui encore balza ebele Mama Esemba vraiment bino nyonso na pesi bino mbote Mama Mbombo Ndaya na Belgique mbote Yenge Kieno Mama Lina Yenge Kieno na bino nyonso vraiment bena Kongo nyonso mbote balongo bapambola bino et bazala bino ba ona bosani ba Kongo tellement boza ebele Mama Magi na Londres Yenge Kieno mbote vraiment bino nyonso na pesi bino mbote chata commentaire sur ce pela qui dans l'eau na bimemi na nga na pesi bango mbote bakulu Benemi na pesi bango mbote voilà Benemi do pesi bino mbote esika bozali émission komi na suka na pesi papa tata Kiedi yo zali papa te bozali tata Kiedi na pesi mbote na pesi bandeko nyonso oyo bazolanda Info 16 na pesi babone na biso nyonso mbote bo continuer kosabone po awa bozobezala te awa tolukaka toyeba tozali banani botika la malamu. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage marché.